a déjà dans les bacs. Yesoro Ngaranga de la sœur Immaculée Omandi. Daniel Nalipulu Yabakosi Kolongisaki Meshake Shatrake Abdenego Naina Kendebe Wabieko Yongeli Loba Anabomo Ibana Bomo Imaina Bomo Inzela Bebomo Ikolo Seyo Bobo Izanatina Ngana Bekakayo Nzambe Ilunga Yabitumba Nanga Mimi najua ya kwamba wanipenda Mwokozi Yesu ya kweli unanipenda Elombe mobali hoya kweya gate Ndikutumbisha nzambi wa bamoyo Ndikutumbisha nzambi wa bamoyo Wewe udi Jisoka jani Wewe udi Bukole wanyi Bitumba oye mona naka na oye mona naka te Kasi opesa kangai kaka elonga ya mona lobioza elonga nanga Ana dama nanga negolela Tazalaki lobi moto ya kolela Lelo yo kalanga inakoseka Lobi moto ya bilelo Lelo kalanga inakodatola Elonga elonge Keseni naba oyo mosusu Mami benga kapatambe ya bala Lokola yo mosusu azalite Masia seyo Alléluia Kembona Yahweh L'album de la sœur Immaculée Omandi. Boas músicas, entra dentro do coração, entra, conversa contigo. Okabola maya molana na biteni mibale Nana mwako kiko sala lokola yo Obi olongisa kinga lelo lisusi Nakolonga na yo, lobi pe nakolonga Glorifions notre Seigneur Jésus-Christ, il est bon, on l'est à jamais. Yoka, c'était là, tout dead. Yoka yabo, et bongo limité ma. Sur la croix, à cause de nos péchés. Maman Immaculée Omandi, Yokanga Ikuna na Spotify, YouTube, iTunes, Deezer, Amazon. Vraiment, c'est ton l'œuvre de Dieu. Achetons tous l'album La Sœur Immaculée Omandi. Toutes les plateformes de chargement pour retrouver l'album La Sœur Immaculée Omandi. Et sur les lois à la faille. Nzambe apambola bino, apambola Sœur Nabiso Anne Kalambai, apambola ndeko Nabiso pe Francis. Yo yozana sima caméra nzambe apambola ba nyonso bazo travailler de près ou de loin pour natina na kokende liboso ya chaîne oyo tolonase. Bishop Albert Kankenza salut 21 ans lokola président église du réveil. Ba pasteur ba koufi bazangi ba cercueil. Bishop Albert Kankenza sali 21 ans na 4 églises du réveil tozata na ordinateur te na RS. Preuve à vérité za vérité te. Na boina kota ba passer nyoso zaka na sali 50 ans, na sali 25 ans. Dodo Kamba sali 25 ans, il a combien de cellules? Nyoso za na respect. Ata to komi le koso mbongo. Ata to komi na biso miribi, meto respecta ta molimo mo santo. To pesa ta bandimi obiso tozo kamba respect. Shalom, shalom, ilibota nyoso.
peuple nzambe on alingaka mingi. Shalom, que la paix de l'éternel Dieu ezalikola ba vie na bino. C'est votre humble le prophète Samuel Eric, votre présentateur Lys Nakati Église, Nakati notre chaîne Nabisoto na CTV. Il y a notre maman Nabiso Anna Kalambaï, moi aussi il y a papa Carlos Kalambaï, le gardien du temple. Baba Zaba représentant le gars Nakati Église, même précisément Nakati à France il y a une grande église. Nzambe vraiment lola apambola bino ako une fois ba obalanda biso Nakati ya notre chaîne Nzamba lola azanto pambola bino ebele. Je crois nous avons suivi un homme de Dieu oyo sengaki bisoye qu'il faut leka aleki lisusu na pesi une grande famille maman Carlos maman Kalambaï maman Anne Kalambaï une grande famille bana na bango nyonso louange tout le monde surtout louange mikona o lelo mabe podaso bina ki wana en tout cas bonzambe toujours Joyce Ozana David ainsi que Josué et sans oublier encore une fois Guy Bijou de Mambongo Nzamba lola zante ko pambola yo et na pesi ma fille que j'aime beaucoup na Kombo il y a Claudia Panzu ainsi que couple Géry maman Gisèle ainsi que na pesi une fois mon fils que j'aime beaucoup na Kombo ya prophète Fabrice Bilé na kate États-Unis na mwasi na bana Nzambe vraiment lola apambola bino ko zaka tata molimo bana obimisa bana ba osala Nzambe ezaka vraiment bien Nzamba pambola bana nganyonso bana kati ya Luanda na moni précisément na Bayro on a lingaka mingi Bayro na linga mingi na fandaki mingi na Kombo Bayro populaire wana roi maral église Efata Nzamba pambola bino na kena palanka na pesi bana nyonso palanka ba mote na bino ba bondia ba botarde ba bonoit votre paille na bino yeyo na pesi bana ya Petrangol na pesi bana ya Ojaenda côté ya Reyo wana Nzamba lola pambola bino soki tukola opesa susu toya su Luanda na kena na Brazzaville na Mungali na pesi bana nyonso mbote na Kei na Dundu na pesi bat nyonso mbote na linga bino makasi et sans oublier ma fille que j'aime beaucoup en Grèce et comme on est Fanny Nzamba lola amona pe apambola yo bana nyonso église Nouvelle Alliance à Jésus-Christ na Kitambo wana na Rekwado avenue Kingo numéro 420 Nzamba lola azangate ko pambola bino vraiment c'est votre humble le prophète Samuel Eric votre présentateur Lys Nakati Église na lieu sabino que to yambe susu a tchakinga tembe na récupérer par rapport à la guerre aux Obima entre Soni Kafuta, Albert Kankenza ainsi que Dodo Kamba, ba destituer Moutou, Tana ne kokite, ba pesake pouvoir, ba destituer, ba koti Moutou sous na place nae. Donc j'ai changé na quatre églises de réveil. Église de réveil to komi wapi. Nana o créé des ordres na RSC. Nani. Tomoni rassemblement église de réveil, il y a elle, il y a Soni Kafuta, il y avait des hommes de Dieu belé. Tomoni obabenga frère Ignace na Kombo, il y a papa Nabiso Lukoki, Tambu Lukoki dans frère Ignace. Je crois batebe ba yebiye, tomoni ba miracle. Et na peso sombote, mon vieux que j'aime beaucoup. La moni ba pasteur nani ba évangéliste Kanda, il y avait beaucoup de hommes de Dieu, même vieux, tout le monde est bango. Maintenant, LOP, il y a Dodo Kamba, tout le monde est avec Mukuna. Pour la cité ba Kombo, tout le monde est vieux Albert Kankenza, mon ambo, tout le monde est tebele. Mais que les Kelinga, dans le rassemblement, Soni Kafuta, ba confession religieuse, voire même des musulmans, ngana moni bango kuna. Tozo baté to utu ap. Na tunaki, on a yambi. Voyant Jérémie Kabamba, azalin ya ba fils ya Soni Kafuta, o ya ju baptême kuna, o je crois bolane témoignage na ye ateka ba maki, je crois boye bien malamu, l'un des fils. Yé pas bera kenda ki kuna. Siko to ye baté église de réveil kabwani, to kabwani te. Nana ko tsabulu ye kena katsa RSC to ebité, to yo kango ensemble na bino. Merci beaucoup. Shalom l'homme de Dieu. Shalom prophète Samuel, shalom Nzamba monayo, amona ministère nayo. Nzambe amona bana Nzambe nyos bazolanda biso partout dans le monde et système ya tolonase. Amen. Et système ya tolonase et oyebi tant na moni chaîne oyo ya tolonase na zongi na si je me trompe pas na 2001 ou 2002 apôtre Mbi ya salaka ngo na esplanade ya palais du peuple. Okay.
biso tout olela katolo na se, il y avait vraiment des miracles. Il y avait vraiment des miracles. Naye baka et apprécia kangai. Maintenant naye komona tolo na se, oyebi o nyosa la katolo na se panza menzamba ya nolake. Na pamboli servant de Dieu Mama Anne. Na musala kitoko zo sala na zui ba témoignage belé. C'est le lot qu'on a connu sa maman Anna Moussa Nzambe bo persévérer. Misala oyo critique ezala mingi surtout bino bozana poto bondimana na binote. Mutakolala la muki afingi Moussa Nzambe akolala la muki a critiquer pe na osenga la bala Nzambe nyonso ba continuer kolanda biso jour sur jour ba hésiter te ba s'abonner massivement ba hésiter te chez nos voyants dimi koleka c'est que Lipamboli ezana sima. Shalom nabino pe bozolanda biso. Je suis sûr et certain que émission ya lelo eko pambola yo eko bimiso na kati nzungu moko ba bomba yo eko sala ke yo oyo ba ikaye sanini elongwa omona malamu. Merci. Merci beaucoup tobengisi bana nyoso ya poto tozana concert munene ya notre maman na biso Immaculée Omadji na album kitoko Yesu elonga nanga oyo bayembi yango ezana ba intervenant bazai belé wana mama lombonga yemi na kati wana mama Sabaot o yemba commando na yeba susu danse yango asaka clip asala mo madesu tona yena lona na robi na mo kasi ko le kunda sister bayembi le 3 octobre nous avons un grand sortie officielle ba album ebima nango ba album oza suka so yo kiango même ba demo bakanga yo wana taka Yesu elonga do Yesu akolongi sona makamnyoso na niveau libala na niveau musana na niveau manyoso olongi sayo le 3 octobre bozanga te mama Anna Ozala nalandaki Montréal abike aoluka ana passeport ngapelone na passeport nanga na oluka mto sombela ngai ngana la passeport nazara déjà tout donc na tamboli pena na oluka na ebite so ivoyam sous des voyam mto sala passeport nanga yango yo ezananu et si la non si côté na ebite on a aidé pas voyam pour voyam on a déjà yango avant peut-être mto sala ngo po ngapé le 3 octobre na bomona ngana Francis bomona ngana Francis vraiment nzambalo zanté parce que biso to na missionnaire. Merci. Voyant bino au côté des autres na RC bino vous les prophètes bino ba prophète na bisa ki omukolo na tchenga tembe na bi mutako président église de réveil na ba no dodo kamba obite oboyi lelo to suki wapi na tembe na yo poza mutatembe makasi voyant. Prophète Samuel oyebi na koyebi sayo ata molai ya butu suka tongo etalanaka. Nazolinga ezalaka mwa défaut na ngai na vie ya ko témoigner eloko nazate to ona ko sala te to o ezate. Batu nyoso bayebi ngai o bazolanda nga partout dans le monde bayebi ke voyant za moto ya vérité. Na lobeli ba émission ebele. Eloko liboso muto ya zana nzambe ya solo et mona na kana tamboli na ye. La fois passée na yebi sakio bana nzambo tote yaka ba zobate. Papa ezana bana nzambo tote yaka ba kondi batangi koleka pe biso. Ata lié auto zali eza ya moko ya mwana nga molimo. Eza ya mwana nga molimo, je lui ai baptisé. C'est un grand. Yo moninga la lekina tanga kombo na ye. Na uti kolobano na miso gérant na ete. Na bina ko wanga na patron te ponga vendre a pienga $10,000. Na vendre a pesinga $15,000. Ata na sengi ete. Ozolanda ngai. Na utaki koyebisa yo église du réveil ezana problème iti. Bishop Albert Kankenza, il a fait 21 ans. Balanza me bolandangai. Lelo na kolinga tolobe la fitilité à la teme le kolo bandi ango nazo répondre. Bishop Albert Kankenza salut 21 ans le la président église du réveil. Ba pasteur ba Koufi bazangi ba cercueil. Bishop Albert Kankenza salut 21 ans na 4 église du réveil tozata na ordinateur te na RS. Bishop Albert Kankenza salut 21 ans tozata na école té. Mais Tolingito, qui trompe qui? Pourquoi le conso jusqu'à ce niveau? Papa, mon seigneur qui cardinal ya bongote alongwe et nani comme on a nani cardinal ya mbongo
a remplacé oyoki ba potani ba discuter papa Marini azalaki awa alongwe biso to ba totangi na IPC alongwe batie oyo mususu oyoki baswani babundi non tangu Bishop Albert Kankenza asali 21 ans toyina yeta coup de respect aux en respect panaye. Mais pourquoi Bible lobby, c'est lui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand vous avez honte na église du réveil, honte na église du réveil, honte na Bishop Albert Kankenza. Il ne faut pas mélanger des choses. Église du réveil, ça a entité. Église du réveil, ça a entité. Yango na yebisaki yo prophète Samuel, bino boza ba panzisango. Bosa la kelo qu'on a sentiment te. Boloba makambute po batu ba landa biso za sentiment. Na lobaki na yo mon frère, mon ami, on est des collègues. Na musala le msunga pe na koza mkolo na ye. Il y a plus de 25 ans. À l'obiango, a plus de 25 ans d'expérience pe akopo ko sala pe musala et monana. Mais Dodo Kamba nga landaki yango abi to peseka 3 mois na janvier boto ya to zonga to mona soka tsaito saini abi asali 25 ans. 25 ans la nini na ministère. Wana yenda lobby nangina kota ba détail na ba preuve te. C'est une preuve à vérité, ça vérité te. Na boyina kota ba passer nyoso zaka na sali 50 ans, na sali 25 ans. Dodo Kamba sali 25 ans, il a combien de cellules? Non. Il a beaucoup des églises. Aboti bana baboti. Bon, wana c'est lo yem talobi. Yango moni ba pas journaliste. Awana ozolo kwa musakolité. Il faut pas okota kata ba fertilité wana s'il te plaît. Aboti bana mwana nini? Moko. Yemo Dodo Kamba zana ni po bimisa bana ba yebani. Tangelanga mwana ya Bishop Albert Kankenza. O ya yebani na mboko yo na kata église du réveil. Non papa, il faut pas mélanger des choses. Il faut pas mélanger des choses. Balanzambo bazolandanga, église du réveil est un problème. Toloba qui a une émission passée, nous sommes à norme. Nous sommes à norme, papa. Nous sommes à respect. Ata to komi le koso mbongo. Ata to komi na biso miribi. Mais to respecta ta molimo mo santo. To pesa ta bandimi obiso tozo kamba respect. Entre président, n'a pas cet exemple à Cardinal Monsengo, n'a pas cet exemple à Papa Marini Bondo, n'a pas cet exemple. Est-ce que Oyoka qui batouana bazo salabongo, au sali 21 ans, ba pasteur bazanga ba cercueil. Prophète, tu sais combien ba pasteur on a la kunzingai. Nzamba pambola vient nga kiziamina. Aucun likambo azaka facilité là pour nous contribuer pour dire que voya kunda bibembe. Nzamba pambola ndengo utotanga, c'est mon ami wa pa masteranga, c'est miracle. Nzama pambola vie espem bakadi bato peso di kamboye bokei boye so ba moni voya ba ibike voya za mutambilinga mbilinga te mbongo ebimaka nzamba pambola encore vie kabunjwalesa na ebemba moi ça Richard Benga bi yakozwa il nous a soutenir mais pendant que l'église du réveil sa structure c'est là papa na moni comme le roi chaque Congo ya biso ba pasteur to ndenge par rapport à nini non nazolo ba pona boto ba sali balamu Nazari kamba chaka Congo te na la muto na bois que la flirté pour lobia kendo pesangelo que lobo pesangezate mais ta muta sali bolamu il faut l'andima yet voya teti voya ezate que nazo bois ka po ba pe anga $100 na nango na bois ka te po ba sanga bo mais na témoigner makambu ya malamu net to témoigner chaîne oyo tolo na se ezo sala chaîne évangélique bat bazo landa biso c'est to lobia ngo se que to komba chaka Congo te to témoigner bolamu Bishop Albert Kankenza soki aza ya papa parce que aza parmi ba papa aza na motema ya bolingo ya Nzambe ayokisa soni na kombo ya Yesu te ayeba qu'il a fait 21 ans alongwe 21 ans église du réveil eza na ordinateur te ata pareil ya caméra ndenge bozo filmer bo église du réveil eza nango te apesa na no moninga chance nazolinga na bando beta masola Dodo Kamba te zonde na komo tsaye botikanga biloko wana onde nazo appui na opesa lo moko na kokana ngo pesa ngote na boyinanga le quoi ba babi déjà ba bato présidence nous c'est la présidence président Félix Azaya bango taza congolais nyoso ozo comprendre na boyi babilo kwa na poto comme banga ya saibo to ko intimider na continuer ko loba nzete betela kake le quoi voyant na banga likolo indate na banga pe mo pepete to boyi ba fitilité wana ya baloba ki basalaki bozo tanga kombo ya muto yo Azai loko wana te le loto beta masolo bana Nzambe président église du réveil Nzamba pambola Mosaïna Nzambe Guy Olang que Dieu vous bénisse
na intervention na yo na nyonso tosololi oyebi na sepelaki alobi soki si femme si ekotaka na RCT po emonaka yango ezalaka bablage me mokolo amoni Soni akomi évêque andimisi femme si mobimba bazala kati ya nini ya RC aye kotémoigner alobi nabandaka kolinga pasteur Soni te. À l'époque j'avais l'âge de 11 ans soki Soni aye azui mama na prière bako prier alobi na makola mama na biso tomona pasteur wa sambeli pona mama abdimaka ministère mama c'était le pasteur Soni Kafuta Rockman a témoigné ki yango na kuna liboso ya batu nyonso na rassemblement oyo ya église du réveil Guy Olangi vraiment merci ozomona tala âge ya Guy Olangi depuis 11 ans muto assemblée pona bango pasteur Soni Dodo Kamba lali alamuki na sentiment moko songolo poza soki nani o manke Soni tina énergie ya suka to pionzela te na bi tina niveau énergie ya suka webi niveau ba menace na zozwa mon frère soki baza illégal te so baza légal pourquoi ba comme menacer niveau bato ba ofinganga tina ba publication nga bato ba critiquer nga o kufra o azoba nga so finga na bloquer yo muto alinga sali kamba lobaka te lokwa bo kana na kufa mutakufa mba mi balete mais prophète Samuel voya o kwa isa mutu na ye na kena mabele so pe na kinkole so na nécropole na yebité so pe bo banzanga lance roquette o monake milimo eza au monde qui bat musu ba bengami na nzambe par défaut misu ba bengami na eloko wana na mwa mabele ya petete oyo olalo la muko kwa ici na pianzela na te évêque général eza Soni Kafuta Rockman ndenge lobi tozalaki je pense ozalaki présent débordement oyo monaki à la prochaine monangote papa Temboluko ki atelemi ya koloba lobi soki na vie tokozala ba ingrat eza mabe oza mieux placé oza mosai na nzambe na yebisaki na émission passée to salango na sentiment te to salango na haine to lobela pona kokotela basusu te makambu Soni Kafuta sali na mboko yo toki ko humilier yete ozo comprendre et on dirait yo te e pa na ngai na zu berger na nga sakana yo ozo comprendre oza moninga ne toza papa pona ye soki bishop Albert Kankenza lingaki akomisa dodo papa il fallait komisa ba niveau na biso il y a comme c'est la niveau à Soni bon obo ya penza ko lobela on pour la lobeli yango trop totel melango tina énergie ya suka là c'est le voyant qui parle icône de la prophétie congolaise to boy ba prophétie a papa mbobo pesa bato est-ce que toi mon frère tant na zolo ba kotumbolanga te ngaza bina lelo bina le mo lelo bina na yela ki otema na lukio na bengyo na ba téléphone otena OK non réunion so na sisi na royamba ngam na permettre ko ke non réunion na yena ngapi na réunion na batama na ngapi na otala ona oni kokani pour neti lelo comme ko wenge ya mesome na wenge ya jibe tota ona o bana ba liki na plein mais na monaki wenge koto liki na plein RSA koto liki na plein RSA kuna bazana rectifiez-moi maloba RC zalaki ana bien tozana bien tozana batunyo soano ya minene basana nzamba solo bazana biso papa Bosco Kindo bazana biso nzamba pambola excellence Amos Mbayo azana biso ozomona koto toza basena nzambe problématique te koto toza basena nzambe bafinga bakonza mboka te koto toza basena nzambe ya tribalisme te koto toza basena nzambe biloba loba te koto toza basena nzamba solo o baza basantu ya nzambe na ndenge ya nini ya solo toza iwana esengo chorale beti webi eloko la yoka kaka tango wana ngana zalaki moto na pasi nalelaki na nzamba Soni Kafuta kangolanga webi tozalaki wana ba mama ebele lelo na ba servante na biso tozali ba mama tumba shaumba te mais ba animbula bazali ba mama ebele webi tona moni bango sama esalenga lolendo moko ya kitoko na moni famille mobimba ya mama olangi bazaki wana na moni ba representant ya ba intel o bazala mboka te ba ne ba tindi batu na bango ozomona vraiment nazaki na kati ya esengo ya komona ke toza bandeko on a conseillé bayo les mille qui sont dans branche et qui cause la même bazonga na kati ya RC to ya bango toza bango problème ité ozomona et là c'est quoi so bomba bande moi Soni
parce que basimbi toucho bakoki kosa nini kosimba te mais baya toza ya bango biso pe toza ya bango yo katla makambo to ko binemi te non ngalo mona bishop Albert Kankenza na bete kara te non pese mbote hein non pese mbote mutu na koko pesa mbote te eza pasteur Moïse Chibumbu na bi bien pasteur Moïse Chibumbu yaza toujours traître ya banda koluka soni banda kala mema biso makambu na tangi na ngakombo lokwa ba osa totanga kombo pona justice bo mema ngai so la koti prison na obi malanga kaka ezala open balbo so pe ya mibale te mais pasteur Moïse Chibumbu tiko kabola bato bishop Albert Kankenza pe mutasoni hein ya mwana ozo mwa ba réserve aibi mwana mai yo zano président RSNga salika le mirke hein pour la lukata moyen moko ya nini ya ko vivre baya to yamba bango wana ezali voyant Jérémy Kabamba o dans linga mingi azali partenaire officiel ya chaîne to na ce TV e moko ba kabi awa to kene nango tinde to kene nango nzambe vraiment pambola lelo na zui mo ba sagesse mo belé émission landaki azali juste témoignage mais le moi ba sagesse nazo comprendre que le lob na voyant pour ona na Jérémy le na voyant Kabamba na lingito mekape ko sola na yo kali kambongo o to beta seto yo po lelo na ebité est-ce que toza suna fierté ko beta pa ba pagano yisa bango que église de réveil RC za suna bolingo pourtant to comme on a biloko parce que dernièrement ba palangisango bazaki pas dodo kamba bi ke botika penga nanu mwana mukia beta mula pe ba kolo babinaka mais yo lobaki mko bi ke na dodo kamba na moko ba dribbler yo na ebité dodo kamba pe à côté mais kali kamba bi pas otika te yende ba poniye skoyo nazo ebate côté au PV ke pe Zoka futa bi yepe akoti kate yepe okenango tina suka comme le quoi bitumba mwana abiba benge mwana te parce qu'il y a 7 minutes ça fait moins 25 boy ba benga mwana moke abeta kambunda bakolo babinaka soki alobi bongo akosite mais mbondo moi moke abeti maboko elembaka avant oh kaka mais je suis fatigué non maboko elembaka avant par rapport à maboko mosisa ya mwana muke na mokolo eza différence hein oko beta mbunda bakolo babini mais rythme ekende tendenge ya nzembo net dodo kamba obeta mbunda mais nzembo to yemba na mbundo ya obeta eza penza lokola nyoka hein to yeba te to bina nini mais poto sepesa mwana to atobeti ka mbunda mais mbunda ngo to lingie abeta ngo na église Bethesda abeta ngo na kati ya le miracle abeta ngo na groupe na bango wana hein abetango na église munene le quoi réveil te a obetango te obetango te na c'est pe na lobby ozolo bala biso ke tokomi ba talako na bando tanga misalo biso to sali te loba misala exemple mais la on lisumu te pona koloba ke prophète Dodo Kamba a persévéré au moninga na continuer ko benga e prophète azali ndeko na ngai kati na nkolo tozo sana musala moko na nzambe ngana apôtre la fois passé action na ya échangeur tokendaki ozomona tozalaki wana ozomona na ba ndenge lekaki na kumisaki nzambe na kendaki po eza la prière ya mboka je suis congolais sakili kama mboka c'est quelqu'un azo continuer koloba na lingaka ye mais actuellement et comme il kambu ya grand prophète na petit prophète ba grand prophète va trouver que Dodo a ça na avenir Dodo a que na message en Nzambe grand prophète a triplé a kosié mais na bi que sika Dodo a ça hein la nuit porte conseil kola la kola muka o changer na ye ba latisi sapato ba kolo hein a changer na ye abetane mbunda même maboko elembe avant hein abetane mbunda makokata na avant merci beaucoup. Denis Lesaleki na télévision alobi na ekane prophétique azomona Joseph Kabila arozonga na 2023 alobi parce qu'il y a prophétie obi ki oza icône ya ba prophète mais Denis Lesaleki alobi ainsi parle de l'Éternel amona na écran na ye na ebite écran ya plasma écran ya munene amoni lokola Joseph Kabila na 2023 azali kozonga voyant Denis Lesaleki ngana zonge pas voyant. Merci beaucoup, Monseigneur Nzambe, ndeko journaliste, prophète Samuel. Bible lobby ne méprisez pas la prophétie, mais retenez ce qui est bon. Yakoloba ke akosi na kokolobangote. Yakoloba pe ke zaya solo na kokolobangote. 2023 za kala tete, hein?
Tango tokomona 2023 Kabila zongi. Tondimi profession ngo ezali ya nini? Ya solo. Mais tant tomona ke azongi te. Tobi ke ezaki nini? Ya lokuta boze la 2023 mais na mboko yobi combien ba professeur baza? Bato mayelo baza. Bokonzango eza bango te zaka ya Kabila. Bon, toke non solo. Oui, depuis Kabila longwe bokonzi azakuto à l'aise. Ngaku na olukala ke kingakati wana omona nazo sepane na omona chaque jour akoboko la bangando na ye a mema ba lion ngaku ngina ki mema lion mena obanga oyo mema ya bébé komi ya mukolo ti nguya nzambe ya kane si akatu atalukolo ozomona Kabila zane à l'aise bati kokota Kabila binemi na peuple congolais. Et loko esalaka ki makamususu peuple congolais ina Kabila et abiloba loba ya bato bazaki tonto tourna ye yango na lingi biloko na eya na président Félix était soki akozonga na 2023 tozela bino bapandisango déjà boza ba image na bo garder yango muta kokufa kati na biso pe azate soki confirmé que Kabila zongi to beteli Denis Lesinini maboko mais soki azongi te to c'est prophète au moins que makambo lobaka ezaka na ndepoko sabiso bongo te papa yangai na lobaka eza lokuta na okokate tozela temps esa nini ekoka. Ok, tozela temps esa la ekoka. Vraiment, c'est très très important. Tozela temps ekoka nenge prophète de la nation de Nilesi alobi mamakambo oyoyo. Est-ce que apport ni nezalaka ba homme de Dieu auprès il y a un président auprès il y a mutas autorité mboka apport ezaka nini apport ezaka pour bobebisa to apport ezaka pour ke bobongisa. Oyebi ata na Bible oza mieux placé ba roi nyonso batambola na ba prophète. Sauf que eza na différence na ba roi ya Bible na ba roi ya lelo parce que na Bible avant roi asala likambo abandaki kokende ko consulter ba sakoli nani ya Nzambe. Mais lelo ya biso ba konzi na biso baza na confiance lisusu ya Nzambe te. Mais na kopesa coup de chapeau na président Félix oye salama liboso mokili mobimba tango adedia kamboka na maboko nani ya Nzambe. Na profiter pepo na kosenga na chef de l'état président Félix aza mutu ya ordre. Na profiter avant la lobalikambo ya koloba na souhaiter mes condoléances na chef de l'état na famille Tshisekedi nyonso surtout en direct na maman Marthe maman biso oya kufeli grande sœur na propre Mami Coco na Boyata grande sœur ya maman Marthe propre président Koufeli mama Kouloutoune propre akola ki akomna nonata vraiment mes condoléances la mokonzambo kanabiso président Félix a dédié kamboka na maboko nani ya Nzambe asenga ka pardon ya bakonzo bazalaki ya vaye asenga ka pardon ya peuple congolais eloko na salamate na tout ce qui se passe na mboka na biso actuellement pour l'église du réveil ati kango kimiate abenga ba dodo kamba ayebisa bango na lingi biloko anate botika désordre bozo sala botiki la égalité bozo sala azamuta ordre na papa amuta ordre na zo bisabino pour la flatete azamuta ordre nazo benga président Félix mama Denise mama bana kalate nazana salle conforta. Je pense à partir de l'objet d'un peu jour. Na 3 jours, il y a croisade miracle. Prophète au monde n'andenge batbako santa mana saliwana. Zala wana Hollande la soki miracle salami bolande la ti. Est-ce que ça le kutato il y a solo. Na senga pe mama bana, mama abiso Denise, moi enveloppe et ça paie moi bien. Babi ke bakabate mais au monde na kana émission yo, na ba ke bakonzi ba pesa nini? Mbongo. Kasi loko pezo panzani wa pasteur babiloko babiloko zote po ba kontete soki yebo moi teke yebo panzani munamta beni mo loko na libitumba boko benda na ekoti lelo mbongo ya gouvernement mboka ekoti na ba église yango pe église de panzani yango pe église pe comme affaibli à cause ya mbongo ya gouvernement mboka on dirait za makila oye panzaka bino. Bon nazana nous na preuve esika ba pesa te po bakabakate na ebisaki o mukolo wana ndeko na ngai mosena Nzambe ezate ke biso tozangi oyebana te prophète ngala mboko na bandako na sombi na mbongo adim na dona mabonza ozo comprendre ezalite ke tozangi koyebana ozolanda ngo bakonzi yango soki bakabaka mbongo ngala na temo preuve nango te ngala sengi mbongo ya groupe te
ngana lobi na croisade e banda kalate e lukanga nini mbongo croisade nyonso wana 3 jours na salle conforta ko louer 3 jours plus de 15 à 20 chaînes, bah chaîne nationale, YouTube, tout. Oh bah koyana, il faut pas se retrouver que bah ya qui peut kosa musana ngo. Parce que l'autre kosa le musana yo. Musala mutu faut payer sango respect. Musala mutu faut considérer ngo. Bah nanzambo bah koyawana, bah paya oh bah zo ta parti par là, ko loger bango gloire à Dieu na loger bango awa. Et c'est nganga imbongo. Budget nyonso ezo nganga 50 000. Actuellement ngamoko na 8 000. Actuellement, ngamoko na zana 8000 o yaza prêt ya ko soutenir croisade wana a soutenir yango monisoko landi na koti na opération chaise na koti na opération chaise na lobi bana nzambe nyonso bazolanda ngai o bazamba problème na ba difficulté alingi nzamba stabiliser ye a stabiliser mombongo ne bana na famille na ye sombelanga kiti moko ça coûte $20 sombelanga mibale sombelanga misatu sombelanga minei mama ana panze mission na osenga bambonga ba kiti bino pe boza komona côté o voyant senga ki bolongoli yango te bolongole lo côté boko titra nyonso bana nzambo bolanda bakota na contact nanga moko so pe bo pesi mama ana e komelanga sans problème. Ce peut vous pesinga et comme l'angai sans problème. Nzambe apambola yo. Ok, merci beaucoup Nzambe apambola biso pour na lelo je crois to suki awa. To le quoi préparer ça la confort toza pendant 3 jours wana toza to vérifier un miracle wana. To vérifier ba lisakoli wana. To vérifier yango. Ok, merci beaucoup. Dernier mot et puis numéro na yo et téléphone et puis pambola ba na Nzambe. Obotama pokufa na sonité. Ma sœur, écoute-moi. Mon frère, écoute-moi. Obotama pokufa na sonité. Oyebe sur cette terre des hommes, bakanga kambula. Oyebi tangu tozo kola, tangu toza ba mike. O mona na ba matanga sembule ngebeta, balobi bobenga mwana nsuka. Bobenga ba mapasa bakanga kambula, me bakanga kamopepete. Oyebi vina yo eza lokola mopepe. Attends les losa na moment très difficile. Attends les losa na condition très difficile. Attends les loba lobi ke nyonso komelio bololo. Attends balobi ke nyonso esimbate. Na lingi na asire yo eloko moko. Mon frère, ma sœur, soki na no kufite, muto ebisote ki osuki. Il y a encore des espoirs pour tous ceux qui vivent. Soki nzamba opesa yo pema. Soki nzamba za ko accorder yo souffle de vie. Aza ko accorder yo souffle de vie pose à l'esclavité. Au nom de Jésus-Christ, nazolo bela batu nyoso ba oyo kanga. Oyebi na kata ndaku, ata bokangi porte, bokangi ba fenêtre, ata lanzela ba kostra mo pepe kotaka. Okota bisika papa na yo akotate. Okota bisika famille kotate. Okokufwa na maladi wana te. Okokufwa na likambu wana te. Oya loki ya bossa na ki adresse. Celui qui est en toi est plus fort, my God. Oya zana yo aleki banganga. Oya zana yo aleki bandoki. Il s'appelle l'homme Azala. Avant Mokili Zala. Après Mokili Akozala. Il s'appelle l'homme de Galilée. Jésus de Nazareth. Encore Tiso Bisika Batma Kotate. Ayez confiance à l'Éternel. Kangama Nzambe. Nzotongwa biso mabela pamba e. Amina lele. Amina lele o. Amina lele ye. Amina lele ye. Amina, oba oyoba kufana le kina nini. Amina le, onzo tangwa biso mabela pamba ye. Amina, nzoto lolenge mokona nyama ya zamba ye. O nyama kokufa ngapena kokufa ye. Amina, ale. Esika na simba kisi na sale la nzambe o. Amina, amina lele ye. Amina ya ye. Amina. Déjà dans les bacs. Yesoro Ngarangai de la sœur Imake Omandi. Daniel Nalibulu Yabakosi Kolongisaki Beshake Shatrake Abdenego. Nzambe ilunga habitu
un album de la sœur bitumba oyo emonanaka na oyo emonanaka te kasi opesaka ngai kaka elonga yango nalobi oza elonga na nga nazalaki lobi moto ya kolela lelo oyo tala ngai nakoseka lobi moto ya bilelo lelo tala ngai nakodatola elonga elonge nasui nasala bokeseni na baoyo mosusu bamibengaka banzambe ya bala lokola yo mosusu azali te masiya seyo l'album de la sœur Immaculée au monde. Boas músicas, entra dentro do coração, entra, conversa contigo. okabolama emonana na biteni mibale nanango akoki kosala lokola yo obi olongisa kingai lelo lisusu nakolonga na yo lobi mpe nakolonga Seigneur Jésus-Christ, il est bon, louons-le à jamais. Yoka, c'était là, tout dead. Yoka yamo, et bongo limité ma. Sur la croix, à cause de nos péchés. Maman Immaculée au manji, lokola nzamba sekisi yo zwali nanda tobetela ye lokola Miriam. Yokanga ikuna na Spotify, YouTube, iTunes, Deezer, Amazon. Vraiment, c'est ton l'œuvre de Dieu. kasi tango nabeleli yesu na Yeremi 33 amula chindare ba sombola acordeamo do re mi beta yango de vola mama mole kitawa beta linda Ande Maïkeli Gako. Achetons tous l'album de la sœur Immaculée au monde. Toutes les plateformes de chargement, vous retrouver l'album de la sœur Immaculée au monde.